Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Ouzei qui salou. Juillet, vérité maquée c'est Dikana ya 14 biso na ba drapeau na biso na ba mishwa na biso na ba bible na biso na ba nzembo na biso na yeba golf na kayo. Oza na tete bandaki ete les 10, les 11, les 12 oza awa restaurer na sa pour révéler tout le monde. Merci. Espérance, espérance, victoire en Jésus. Lokumu masanjoli nyonso epai na Yesu. Lokumu masanjoli nyonso epai na Yesu. Jessica Kinsala, il y a Irène Bisselo. Bon dia, boa tarde, bonne nuit. Ils ont dépendre de temps au bout de la émission à 100%. Bonne santé. Et puis ça m'est pas votre humble présentatrice Maman Vérité. Maquée c'est Niki, la polyvalente 4 fois maman. Bakopé sans jamais raison, Dieu n'a pas tort. Et bon dia, bonjour, bon après-midi. On a trouvé comment ça n'a pas mignon sur ya Maman Vérité. Maquée c'est pour ça partout dans le monde. En Amérique, en Océanie, en Afrique. Et bon, on te pose en Akaté, sans oublier. Shalom et shalom à tous les chrétiens du monde. Batuno Sotobumbo Bilaka. Vraiment, émission à 100% bon Zambé. Les lots écoutez les binons, on m'a belé à Sapo. Sapo, tous en appel à l'église, Yeba, Sapo. Tu es beaucoup dans le Mossad dans Zambé. Papa Pizo, ils ont battu belé boyebié. Ngana zaka na référence ya nzembo na yemo ko na yoka kala wana zaka mwana mukie na église est le vainqueur et pas ya pasteur fidèle maquillé c'est IOC paix à son âme. Espérance, espérance. Moi maman vérité de papa Pizo c'est qui bo ayebi nzembo wana oyo ayemba yemba vraiment na ekozwa notre papa Pizo potoza les kambo moko ndenge kaka maman vérité maquillé c'est alobaka. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Vraiment, mon pépé, mon réseau, ça m'a déjà annoncé. Mboula, Yamakasi, Engi Kobeta, Mboka Nabiso, ya Angola, précisément la capitale, na Luanda. Ezali Kamtolukili, Papa Pizo. Vraiment, il y a beaucoup de micro, il y a Fema TV à s'exprimer, à Kolobela Biso, événement Otozanango. Déjà dans le mois de juillet, donc on a déjà événement. Sans plus tarder, nous avons présenté. Invité Nangaya après-midi à l'élo. Shalom Papa Pizo. Shalom Maman Makiese. Ah Papa Pizo, on a fait les sous. Vraiment dans le lobby. Espérance et mon rosoni. Mon frère Pizo, Kumisa Yesu. Alléluia. Kumisa Yesu. Hosanna. Kumisa Yesu. Kumisa Yesu. Ah vraiment. Merci beaucoup. Tobandi l'ambiance c'est pour Papa Pizo yeyo. Bamsus bakol bakeza suzi na ye za photocopie eza yete yeyo. Papa Pizo boni kaka santé ya yo moko ya bibota pe santé ya orchestre na yo. Par la grâce de Dieu, santé za malamu. Vue musicale, itoko. Ok, vraiment, côté de M. Zaka, tout va bien. Papa Pizo, tout le monde a au kala. Et ça, on a des comos, balobi. Papa Pizo, tout le monde a publié des photos. Est-ce que ça va kaka à tika musique qui va me soucier d'autres fonds l'église. Et ça, quand on dit, il va me oiseau landayo, base la réponse. Merci beaucoup, Papa Pizo. Toujours l'évite, toujours ministre à l'Europe. Nous avons toujours nous allons à Goyemba. Na fongo l'église nazande membre du corps de Christ, membre effectif de l'église locale ya Yeba Sapu Christouré. Ok, membre effectif ya Yeba, mais nazo Yeba Papa Pizo na sera. Ok, Papa Pizo a botami na Yeba na CBFC na Congo. Tamundi na Rwanda, na salaki pratiquement 5 ans na CIA. Il y a un membre effectif. Ah oui, oui. Nous avons collaboré avec Bango. Oui. Parce que nous avons déjà un témoignage de l'Union sur Yeba. Mais CIA a Yamba Kita, a hébergé Kita, na Lala Nanda Apôtre Paulo, na Fanda, na travail malamu. Quand on met Kogaki,
Apôtre Paolo, Papa Roger, Papa Konzo. Papa Konzo. Vraiment, maman, tu es tant de basséa, tout le monde a payé la carte à Papa Pizo, et ça n'a mon pépé, mon cousin, ça m'a cassé la carte à Boka. Balobi, ça n'a célébration, mon cours, où le Papa Pizo a organisé. Ce qui n'a pas le moi, mon képo, mon côté dans le détail, il a 65 ans, il y a ministère. C'est 65 ans d'âge. D'âge, ok, 50 ans de ministère, 35 ans de mariage. Waouh! Il y a un peu de papa biso tolingi pour expliquer biso pour faire un message mon sur ba programme oh yo toza na mona kati ya mboka. Merci. To bengi mo célébration to yibela. OK. To yibela kaka nzambe to komisa kaka nzambe parce que 65 ans d'âge, ils ont facilité. 50 ans de ministère, ils ont facilité. 35 ans de mariage, ils ont facilité. Tout ça, une grande célébration. Okay. Alors, Tozo Bandako, le 10, le 9, les 10, les 11, les 12. La conférence, ils ont Awana Krish Touré, à Sabou, et le docteur Paul Moumabi, aux États-Unis, a confirmé que les gens voyaient naïe. Puis nous allons Denis Godet, nous allons Philippe Chamoubaye. 3 jours nous allons à Sapou, à Christourey, à Parasse à Yeba. Alors samedi, nous allons clôturer un mot, un concert, une célébration, na Yeba golf ou na Kayom. On a des musiques, la musique. Merci beaucoup, Papa Pizo, qui 65 ans d'âge. N'a évité peut-être, pour vous, ça n'a pas été la Gambola, Maramoleke, Bélé, vie ématique, conjoncture, très difficile. Tu commences à gagner dans un mois, dans un euro, on m'a beaucoup, non, Lukambo, non, Luka. Mais là, on nous m'a beaucoup. Mais Papa Pizo, 65 ans d'âge. Tant sous 45 ans d'âge, peut-être. Pour vous, ça n'a pas été la papa. Non, je confirme. Donc, billet, ça va fallait bima. 65 ans d'âge, 65 ans d'âge. Non, de meses, non, d'âge. Oh là là. 50 ans de carrière, de ministère et 35 ans de casamento. Ok. Entrada gratuita, entrada libre, malgré conjoncture. Oui. Mais donc on fait merci beaucoup à téléspectateurs. Merci beaucoup à Colanabiso. Balobi est gratuit, est offert, est empêché le côté au côté où il y a tout yimbi la nzambi, to yembe la Yesu, to célébrer l'éternel Dieu des armées. Bibelobi il siège au milieu de louanges et d'adoration. Bisira to tombo la emakasi pour la se manifester. Kapota la kaya mutu moko oya ko tombo la e. Papa Pizo vraiment nzamba zolo ko. Oui sengo ma vérité zolo ba mais azote filkir kazota ko etengo. Tu yindi la vraiment célébration oyo ekoningisa Angola pe bato bele ba ko solution na ba problème na bango. Tout ça na intervenant ya libanda ya awa na mono tangi intervenant moko pour la conférence. Tu ben ici Denis Ondé. Il y a Denis, il y a Denis. Tu bandi na ye. Oui. Si tu connais na ye, on va la bien gagner konanga. OK. Alors, tu ben ici sous moi na ya papa na Mumbaya ta formanga. Alors, personnellement, bongo mwana na ye azali ko yemba ficha Mumbaya. To kozala na ye. Ba musicien local pe bazali. Oui. Dodo Miranda Bozala, Clarisse Capital Bozala, Clarisse Capital, ba groupe choral que ya Mula. OK. Mula na choral makala. Ba oyemba, ba antigo ya makala ba oyemba, ba choral nyonso ya paroisse na biso ya Sabu. Oui. Et Bozala, ba choral nyonso ya golf et Bozala. OK. Bongo ba groupe Pandereta, Majorette, ba fanfare. Vraiment. Donc merci vraiment pour la biso maman Papa Pizo tolingi message moko gloire tamuzi na sima ya caméra et notre réalisateur Lisa Razou
Nasima ya caméra, au fixer caméra pendant les longues papa, après sa message pour ya lobby ici maman vérité, ce qu'on aille bisa na ba téléspectateurs nyonso, pe ba téléspectatrices nyonso au bazolanda, après sa message pour un événement au ezo banda biso na moins de chier. Ah, vous m'achetez. Ah, vous m'achetez. Si nécessaire n'est lavage, mais vous qui déserez. Tu bien une célébration tu y ya ya mema nkunga peni twani. Tu kuyembe la nzambe, tu kufuka mbele nzambe, tu kwatore nzambe la mwana. Le 19 juillet 2024 na 14h biso banso. Na ba drapeau na biso, na ba mishwa na biso, na ba bible na biso, na ba nzembo na biso, na yeba golf na kayo. Bosa na jendo bandagete les 10, les 11, les 12 nous a awa crèche touré na ça. Boya ebele to tombola kiti ya continent. Merci. Vraiment boya ebele to tombola kiti ya continent Nzambe le 19 juillet na kayo. Na yeba 13 juillet. Oh, le 13 juillet, maman vérité, ma camine, ma camine, les autres troubles, ils sont tout. Vraiment, ils ont sauté, ils sont maman loba. Le 13 juillet, tous les bisons sont na yeba ya kayo. Toya ebele, wanezanzu ma famille, to kota to dindate, ata to ye combien, kuna ekokanga biso nyonso to kozala à l'aise. Boya toyoka ya Denis Ngonde, boya toyoka Dodo Miranda, boya toyoka Fisha Mumbaya. Vraiment to bengi bino nyonso, ezalaki malamu micro ya Sotu Mouton TV, pe micro ya 100% Bonzambe, to koma sur le terrain, to kutana yemoko papa piso l'organisateur plutôt, ya activité munene, to yimbila, to yembela. Yangwana to yekosola na yemoko. Vraiment, il va se faire à la nini, papa piso, autolingueto so temps et belé pour kalandawa, qu'il te zo banda. Ok, malheureusement, que vous allez te toya et belé. Toya, tokumisati. Amen. Pour bénir peuple de Dieu, assemblée de Dieu, Pentecostal, Pentecostal, Oyo Yesu za mokonzi. Pe BBC, Boya et belé, tokumisati. Amen. Le corps du Christ est nous sommes boya et belé, tokumisati. Mais vraiment, tout comme nous sommes super. Ya koloba ya kobatisa ezate tozaka na sujet moko ya tokomisa Nzambe. Conférence ezobanda le 10, le 11, le 12. Conférence tozala mo awana yeba sapu. Toya tozala intervenant uti libanda na Amérique. États-Unis. Ya san États-Unis uti Amérique yemta koya pona makambo itali conférence. Bible lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus loin encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Boya toyoka la vérité, boya tozwa connaissance, toba ki sa connaissance, Nicolas connaissance tozanango vraiment et pour ça la biso malamu tika mpolo apambola bino. Vraiment papa biso to sukisa la biso to telema comme ça on peut sa biso na nzembo wana ya espérance. To sukisa la nzembo pour ngai référence ya papa biso na tika na ngoka gami espérance. Espérance wana mama makese ezalaki témoignage ya couple Biteke Suzanne. Avec le couple là bazalaki mwana pendant 10 ans. Tant nzambe ko pesa ko mwana wana le même jour mwana ngo inspiration yena iminzembo wana pour moi wana ba c'est comme espérance. OK. Espérance azam maman ya bana avant Espérance, 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 victoire en Jésus. Lokumu masanjoli nyonso epai na Yesu. Lokumu masanjoli nyonso epai na Yesu. Kumisa Yesu. Pour comprendre que dans la nation, dans les qui s'annoncent, c'est le rang de Nazareth. Si les moments véritables la mise sous tes hasards, la série, c'est un pasteur fidèle, c'est Ios.
campagne wana nazalaka basera mission ni na activité ya mani nazalaka vraiment tika nkolo apamola bino na tiki caméra epa ya papa Piso. Merci beaucoup. Asekwi masi yazana bomo alongeliwa azali na bomo nankolo Yesu biso toza balongi akoki na lokumu ende nzambe na nguya tika ngai nakumisa ye baso tosanjola ye asekwi masi yazana bomo. Venez nombreux boya ebele to adorer nzambe elongo na badeli konde na bafisha mombaya na badodo miranda na badebo de France Claes Koke les grands ingénieurs ya majabu akozala Pichu Chele aouta kisasa les grands guitaristes ya Matou Samuel azalaki mwana nanga aza mwana nanga boya ebele. Que Dieu vous bénisse. J'aime ces 50. Merci.